Merci mingi Maman Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Na kozonga lisusu pe mwa sima moke pour na koloba likambo oyo etali zanga Mobutu. Vraiment eloko oyo zanga sali ezali eloko moko jamais esalamaka. Jamais esalamaka. Oyo ezali moment ya parti etate oyo tozalaki moment ya Deuxième République, ata kutu tozalaki na moment ya Deuxième République. Na ndimite ke Mobutu alingaki kondima ete un ministre asali kaka voyage moko boye esika akende yebana te asala signe de vite bamona kaka mikoleleki après mutu wana aye kobimela bato. Aye pe kobima nini après avoir makambo ba coup de teleki na mboka ye aye kobima. Omoni te ke wana nyonso tozopesa kaka ba image ya ba mabe. Yangana tolobi ete Joseph Kabila sali malamu ndenge avandisi epembeni pe ndenge ezali wana. En tout cas Joseph Kabila il faut beta loboko likolo ya mesa makasi po ete soki Joseph Kabila azali kotika kaka balese ya leboye na kati na mboka, en tout cas les raïs ko regretter. Il faut les raïs beta loboko makasi likolo ya mesa. Et puis tokoyebisa pe lisusu na bakonzi ya Congo. Et surtout dans les raïs, il faut contrôler mes institutions et ça n'a pas ambassade na biso libanda ya mboka. Toko senga na Joseph Kabila a contrôler kayango malamu. Pourtant on te le baka ete bato mosusu bazali ko travailler na ambassade on dirait au service ya banguna. Po na ndenge nini? Na ndenge ete bazali ko sala ba makambu moko. Par exemple, toko pesa exemple toko kende mosika te. Na ambassade ya Berlin, ba makambu ezali ko leka na minito yo. Tu évites ceux qui battent l'ambassade de Berlin, parce que l'ingénieur peut se soulever pour être Moboule Bima contre Bakonzi à Congo, tous allez quoi battre. Parce que Batu Basoba ba passeport na bango depuis Kala. Pourquoi qu'on l'ingaga ko inciter que Batu ba koma ba kuluna ya poto Batu nyo soba koma gaga Batu e bogo benga bango ba voyu lobby. Bande komba bolingo. Boyebi ete likambo yango community Oloka. On dirait des bisons battus ya Radio Zoomel 1000 demtu. Tozo qui engagement na batu ya ambassade ya RDC kuna na Berlin. On dirait bisons battu tozo qui nde bambongo na bango. Bandeko. Tango bino boyebi te bin batu ya ambassade. Bango demtu bo pesa ki bambongo kuna. Mais tango bozo boyeba te bozo bozo suki malonga te. Boyebi esika nini yo bogo toucher. Ambassadeur to ambassadrice azali wana mais bino bozali ko benga biso ko mona téléphone ko lela ongo ka muto talamba makamba bato ambassade baza ko sala bo komi même na ko ebisa biso ba biloko na loke ba biloko na ndenge ezali wana to ebisa ki bino malamu to lobaki ete ndenge ezali wana ba congolais il faut ko sala nyonso ko joa contact na bato ambassade ba pesa bino compromis mais bino siko boza ko lela boza ko lela to kosenga pe na bakonzi ya Congo bino pe bakonzi ya Congo tango boza ko ganga siko kuna bolobi ke bana ya poto bazali baza bakuluna bana ya poto baza toyebi sala bino tango nyonso ezali na groupe ya bato bazali bakuluna esi yebani bakuluna ya poto bayebana mais bolinga te ba congolais nyonso tout ba rejoindre ba kuluna wana yongana to lobi boy surtout tozali koloba na bakonzi ya Congo tango mosusu bino ndenge ezali wana boyebi ke bo pesa bato ba poste na ba ambassade po ete basala pona mboka mais on dirait bato mosusu tango mosusu basala ka misala wana na contre-terre pe basala ka yango service ya banguna ata bino moko bakonzi ya Congo. Comment expliquer ce qu'on peut toujours jouer na pari ya bato wana ya bandeko wana o basali saki ba passeport. Comment expliquer à Tabino pour mouter ça, c'est passeport? Le passeport, c'est là 8 mois, une année. Et puis, passeport, c'est 8 mois. Ceux qui moutent en roi, bengi, dengue, batongo, balobi, ceux qui va bengi, parce qu'on peut savoir qu'on a promesse. Ndé, comment on outi ko benga biso lelo à lobike? Bato ambassade paraît-il, bacheli bango liste, mon wana ke ba passeport yaki. Mais bah, quand la bango nyoso ba kote ba passeport année passée, ya ba mois de septembre, mois d'octobre, mois d'août. Ata Congo ya mutu moko ezate bakomi kotuna est-ce que ba liste yango ezali ya fantaisie ya moniato ou bien ezali penza ba liste ya solo ou bien ba tie yango kaka po ba calmer batu ke balo ba passeport yaki nyona tuzali kosenga bino pe ba konzi ya affaires étrangères na Congo bo mekana na kotala likambo yo bo mekana kotala likambo to sengi surtout na les raïs yo moko telemela likambo yo
po ete bato mosusu bazali kosala na ndenge ete basala babiloko moko na ndenge ke peuple akoma nde contre bakonzi oyo bazali na Congo. Mais tozali comprendre babiloko wana mais ekoyeba na source ya bato wana babiloko bazali kosala na ambassade soki bazali kosala yango na ndenge ke ezali mpenza bato ya Kinshasa mutu bazali kosala bacontrata mpona bapasseport ya bato ça va mais soki ezali bazali kosala yango na ndenge ke bango nde bazali kosala ke po ete lobi bapeuple ou bien bacongolais ya diaspora oyo bazali en Allemagne batomboka lobi mobule kota babanda kofinga bakonzi ya Congo. En tout cas tosengi na bakonzi ya Congo lere yango oyo il faut botelema po bamisusu bakomi na kobenga koloba ete soki bomoni ete mosusu aza kobenga aza koloba ete na capable même mpe na lati explosif na te kuna na ambassade ya Allemagne nasali likambo moko boye nabomi bato nyonso kuna tala kaka likolo ya passeport. Alors bino mpe bato ya ambassade boyeba kose respecte bomipesa kilo soki mpenza ezali likambo ke ezali na Congo nde mutu bazali kosala bamanevre mpona bapasseport ya bato mais bino bokoki kosala molende mpo boloba na bango ke metala biso tozali menace yao. Mais ndenge tozali koyoka ke paraît-il boza kozwa bambonga bato bozali kotourne yango mpona kosala nango commerce mais balobaka ete 99 jours ezali mpona moyibi mais mokolo moko kaka oyo kozala ete mokolo bacongolais oyo ya Allemagne mpe toyoki ke paraît-il na bamboka mosusu basalakisaki bapasseport awa na Allemagne soki bacongolais wana baye kotomboka en tout cas mokolo wana toza korepresente yango lisusu mokolo wana tokoloba jamais ke bacongolais oyo bazali bakuluna tokoloba ete ezali nde badroit na bango babande koreklame yango tosengi na bakonzi ya Congo ntango yango oyo bomeka nanu kofuye kokontrole malamu na kati ya ambassade banani bazali bambuma mabe oyo bazali kolinga kobebisa réputation ya Congo ya bakonzi ya Congo bapesi bango ete baya kosala mosala mpona mboka bango bakomi kosala nde sikoyo olie basala yango na ndenge mosala ya mboka bango bakomi kozwa bambongo ya bato ndenge toyoki baza kotourne yango kosala nango bacommerce alors bazwi baza kokosa kaka bato wana bozela mais en tout cas tomoni ete trop c'est trop il faut likambo tolobela yango mpo toboyi ete lobilobi lokumu ya mboka na biso eya kobeba toza komona ndenge lelo bamakambo ezali koleka na bapoto tomoni ndenge bato mosusu mitu ese ebebi bolinga te bamakambo ya bapasseport bato mosusu balukelaka makambo barezo na makambo ya Congo banda kala baya koprofite kokota na kati ya makambo oyo mpo lobilobi bakende kosala likambo kuna na ambassade après nsima boloba tala boye ata lobilobi soki bato wana bakei bie basali trouble malgré ntango mosusu bokoloba polisi akoya kokanga bango mais polisi akokanga bango ntango polisi akotuna problème ezani baexplike babitala problème boye polisi akomonake donc ya solo bandaki koreklame badroit na bango alors badroit yango ntango sikoyo polisi mpa koluka yeba na Congo kuna ndenge nini bino bapasseport ya bato eza kowumela boye omoni teke ezali soni mpo na lokumu ya mboka passeport ekende kosala soki inane yango wana tosengi na bandeko oyo bazali kobenga vraiment bandeko tosengi na bino bomeka nanu kozwaka contact na bato ambassade bameka nde bomeka kosolana na bango mpo biso ndenge tozali wana tozali mpenza na likambo tokoki kopesa bino biso tozali kaka bato moko tozali kopesa annonce ndenge bozali komona tozali kolekisa message mokili eyoki mpe bakonzi ya Congo bayoki mais biso tozali na pouvoir moko te oyo biso tokoloba lelo ke tokende ou bien tokei kuna na ambassade ya Congo na Berlin tokende koyebisa bango ke bapasseport non bino moko nde sikoyo bosala tout bomeka koyebisa bango mpe bayebisa bino mais tosengi na bandeko ya bacongolais bomeka nani koéclaircir bato oyo mpe mpo bato yango balobi ke paraît-il botiaki soki liste moko na page na bino ya ambassade mais bamoni ke na kati ya liste wana bakombo ya bato oyo ya soki mois d'août mois de septembre bakombo na bango eza te yango na balobi ke baza kotuna liste yango botie yango kaka liste fantasy ou bien ezali liste ya solo na banzi ete bandeko boyoki message na biso tolekisi yango mpe tosengi na bakonzi ya Congo bomeka kotelemela likambo oyo avant ke boyoka ete bobanda komona na baimage ke bacongolais ya Allemagne bakendeki kosala bona ambassade ezali malamu mingi te ntango yango tozali koloba po ete soki lokute eleki mpe na kati ya makambo ezali malamu te bomonaka ndenge ntango nyonso na radio na biso todeploraka likambo etali lokuta po ete lokuta okoki kokosa lelo lobi okosi bato baza koyoka me kokoma na moma moko soki bato basanzi okomona ete na kokosa na yango eza su na esika te
yango wana kaka oyo ezalaki mpona bandeko bengaki biso mpona koloba bamakambo etali ambassade tosengi na bino bandeko ntango nyonso ozali koloba bozwa kaka contact na bato ambassade boyeba ndenge nini bango bayeba ndenge nini bakosisa likambo oyo mpe tosengi na bandeko ya ambassade soki bato wana mpenza ndenge bazali koloba ete basalisa bapasseport na bamoi neti bamoi d'août ya banepase banini mais bosenga kaka na bakonzi ya Congo kuna na affaire étranger basalela bino stock ya bapasseport ya bato wana nyonso eya makambo esila mpona nini komiyokisa kaka soni na bamakambo mosusu oyo bokongo oyokisa soni te vraiment ezali mpasi mpe mawa wana nayebi te ndenge nini mpenza biso bakongolais to se comportaka ndenge tolobaka kaka biso moko bakongolais nde toza koboma mboka na biso na babiloko ya boye ok nabanzi ete bandeko boyoki message na biso tolekisi yango tozwi parti pris ya mutu te tolekisi yango mpe toyebisi na bakonzi ya Congo en tout cas bobeta loboko likolo ya mesa bomeka kosolola na ambassadeur eloko nini ezali koleka po ete ntango bato bakende kosalisa bapasseport na bango bafutaka mbongo na bango cash mais ndenge nini bato wana bakongo koloba ete na Congo kuna bino na affaire étrangère bozoyebisa bango ke no bambongo wana bamonaka yango te ambassade atindaka bambongo te yango na badossier ya bato ezali bloqué en tout cas tosengi na bino bomeka korégler situation oyo mpo bopesa quand même image ya malamu na ambassade na biso mpe honneur mpo bato wana lelo ata soki baye kosala trouble na Congo na ambassade bokoki kobenga police mais ntango bakokende na bango basambi bomoni teke bakozonga kaka na raison bakoloba ete donc bato baza na raison baza kodeklare baza koreklame bato wana bango mpo passeport moko te na mokili oyo bandeko ekende kosala une année mpo okende kosala demande ya passeport yango passeport yango ndenge tolobaki eza kowuta na lola te eza kowuta wapi te na planète nini vraiment en tout cas place wana vraiment ambassadeur ye moko to ambassadrice ameka kosolola na bakongolais mpona koyebisa bango qu'est-ce qui ne va pas mutu azalaka nde bongo ezalaka te ke soki oza na likambo na mutu oza kobomba na bomba te bima na kati na obscurité yebisa bapeuple congolais yebisa bango eloko nini eza komarche te bapasseport ezali kowumela ozali quand même responsable numéro 1 ya ambassade telema loba batieki yo wana te mpo ozala neti mutu neti fantôme ke lelo likambo ezali koleka bo bato bazali kolelalela omonanaka kutu te tosengi na son excellence mama Shakembo ase manifeste na bakongolais oyo baza na baproblème na banini na bapasseport na bango soki mpe ezali ke mbongo wana bozali kotravaille yango kuna na ambassade bomeka nanu kosala quelque chose yango tosengi na bakonzi ya Congo botelema bolandela likambo oyo po ete ntango nyonso te tozali koloba modele tozali komona ndenge bakongolais bazali kobenga mpe koloba en tout cas toza komona eza kokende na rythme moko ya mabe bolinga te ke bato mosusu baya koprofite oyo balukelaka Congo réseau ntango depuis kala baya kokota na kati na likambo oyo vraiment oyo ngai nazalaki na yango wana mpona kopase message ya bandeko oyo bazali kolela ntango nyonso mama Rosalie nazongiseli yo maloba